Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Botama Congolais oyoka elengi. Congo na biso mboka moko ya polémique pas possible. Anniversaire ya Cindy le cœur, Mama Si, tobenga eka Mama Si, ezalaki lobi le 11 novembre, ndezalaki anniversaire na yebande konanga, siko yoka ndenge boyebi, après ba fête, ba retombe ya makasi ezalaka toujours, ya minene ekomaka kaka, na minute oyo bande konanga makambo eza ya somo, ya minene ekomeli Cindy le cœur. Salut cher Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yaturo na memeli bino yemoko mopao Kofi Olomide. Na memeli bino Mama Alia, ex-femme ya Kofi Olomide. Na memeli bino pe Mamou international, la maman de plusieurs, Cindy le cœur. Mikolo bozo benga kaka Mama Si. Nini ezoleka bandeko nanga makamu nini eosala keno lelo to ya kobeta lisolo, lelo to ya na maya miso, lelo to ya na ba cœur brisé eza nini. Avant tokota na moi partage na biso ya lelo na olingana nous na sensibiliser batu onyon soto. Si c'est la toute première fois ya ko visiter chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne moko ya ba toli pas possible, chaîne moko ya ba analyse surtout, et pourquoi pas chaîne à Bananzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga comme d'habitude, Étoiline Inès TV, ceux qui azo loba, ceux qui azo sala émission, ceux qui azo sale la bino ba analyse, ceux qui azo ya kopesa bino ba information, alingaka mingi boza ya kovanda. Alors, na sengi na bino kandenge zalaka na système ya tokos, bozo abakiti na bino bande konanga bovanda. Tango vanda kawana, tia déjà moi mai na yo pembeni, tia déjà moi jus na yo pembeni, moi sucré na yo ezanga kanango te. Tala kaka na ba pays mosusu ba weda ba climat ezande likambo. Soki malili eza en tout cas na conseiller yo kendo sala moi ti na yo, sala moi café na yo. Côté pe mosusu moi biscuit ezanga kate, moi ba chocolat ezanga kate. Donc moi eloko ya kolia ezanga kanango te. Côté mosusu tozolia, côté mosusu tozomelaka, côté pe mosusu totie moi volume na biso likolo, côté mosusu tokendaka tosala partage na 5 à 10 personnes na ba WhatsApp na biso. Côté mosusu tosali ba commentaire na biso, côté pe mosusu tovandi bien à l'aise tokomi kolanda Étoiline Inès TV na système kaka ya tokos makasi. Bande konanga kandenge toyebi majabu il fallait normalement eleka lobby, mais yaki ko lancer message depuis lobby samedi que non kandenge zalaka moi ba problème ekomi moyen majabu eleka ezalaki te. Mais zembo ya bana majabu, zembo ya barafiki nyonso ya majabu déjà ici ebimi na chaîne ya majabu pona batu onyo surtout baozala na posa bakendo yoka ndenge nini bana na biso bazoyemba kitoko wapi bava moko Angélique
bokendeka na chaîne ya Majabu Gospel kuna nde banzembo nyonso eza na système moko ya kitoko. Film na biso ya sika le représentant ya Belvi Kandila Patrona déjà ici et bandi lelo déjà 3e épisode bandeko nanga kuna ezande makambo ya auto mona na pays na biso kala mingi te tozala ba ministre tozala na banani ya sika donc bokende kuna bokende tala film ya sika na système ya bien côté mosusu pe na chaîne ya Mams si la bisalu film pe ya sika eza inattention film moko kitoko film moko gu o wapi tokenda pe kuna tolandaka pe film wana ekoya pe kosunga biso ekoya pe kosunga ebele ya bato bandeko nanga kanenge bomona awa maya miso cœur brisé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les problèmes? Mituna eza ebele ya bato balingi bayeba eza nini. Là, je pense même qu'il y a de ces personnes, déjà, bazo loba, mama, yo loba kaka, kotaka déjà na sujet, kotaka mbala moko tolingi toyeba. Ebele abatu ba mituna ka bongo, mais tokendaka malembe eza na ba information mosusu o il faut topesa bino nanu avant tokota na makambo na biso kandenge ezalaka. Ba retombe ya sundi le cœur ezo sala pasi pe mawa na motema bandeko nanga. Congolais alela polémique pas possible. Congolais akendaka penza kofuya kenda penza koluka makambo oyo lala kala makambo oyo kufa kala makambo okutu existaka lisusu te mais Congolais akendaka penza kolukango amemeli biso wana penza Congolais mutu moko ba recherche pas possible. Et du coup bandeko nanga toye ko vanda ka boye anniversaire ya Mama Si tobenga eka Mama Si anniversaire na ye tomona ebele ya batu bayembela ye ya de ses papa tomona na Charlotte Lipanda ye pe ayembela ye zembo asali pe basue na ye kandenge zalaka bandeko nanga ezalaki somo anniversaire na ye leki kitoko et du coup te komona ka ndenge zalaka bake kozwa message oyo mobali na ye kiye mopao mokonzi Kofi Olomide papa Kofi Olomide alors bake kozwa ka message oyo apostaki na Facebook na ye pour anniversaire ya Mama Si bake pe kozwa message moko oyo Kofi Olomide apostaki pour na Mama Alia. C'était en 2016. Bandeko nanga baye kosala comparaison ke botala message oyo Kofi Olomide asalaki pona Ali en 2016 na botala pe message oyo Kofi Olomide lelo aye kosala pona Cindy le cœur. Bandeko nanga ekomi polémique na niveau moko pas possible. Ekomi polémique bandeko nanga na niveau moko bokondima kutu te. Alors avant to sala analyse na biso na olingana nu natangela bino ba message wana nyonso tu mibale et après ça nde tokosala analyse na biso kaka ndenge tosalaka na système moko ya kitoko. Natangela bino nanu message ya liboso oyo Kofi Olomide asalelaki Alia en 2016 et après ça nde tokoya kosala ya oyo Kofi Olomide asalaki lobi le 11 pour na Cindy le cœur. Bandeko nanga boyoka message ya 2016 pour na Mama Alia. Mon amour, patronne de mon cœur, très heureux anniversaire. Bandeko nanga o ezande message oyo Kofi Olomide asalelaki Alia, c'était le 15 novembre 2016. Boyoka lisusu, mon amour, patronne de mon cœur, très heureux anniversaire. Bandeko nanga wana nazotangela bino lisusu message oyo Kofi Olomide asalelaki Cindy le cœur lobi le 11 novembre 2023. Somo boyoka bandeko. Tes bougies, ferme les yeux et réjouis-toi d'être une si belle personne. Je me demande
comment font ceux qui ne te voient pas pour être heureux? Joyeux anniversaire, Mama Si. Bande konanga nazozongela lisusu message ya Koffi Olomide oyo asalela Cindy le cœur lobby. Souffle tes bougies, ferme les yeux et réjouis-toi d'être une si belle personne. Je me demande comment font ceux qui ne te voient pas pour être heureux. Joyeux anniversaire, Mama. Bandeko nanga na bandi touti koyoka ba message nyonso mibale. Kandenge na lobaki na Congo na biso polémique ezangaka te. Ba retombe ezangaka te, makambo ezangaka te. Sikoyo analyse na biso ya lelo tozo ya kosala ngo parce que tant de personnes lelo baye balobi ke non message oyo Koffi Olomide mopao mokonzi oyo atikela Mama Alia en 2016 ezalaki message moko ezalaki ya makasi, message moko ya bolingo, message moko ebandaki ko exprimer bolingo na ye envers Mama Alia. Mais kotala lelo azana Cindy le cœur nde mwasi ya Koffi Olomide. Mais botala message oyo atikela Cindy le cœur. Tant de personnes balobi ezola ki sapenza que non alingaki Mama Alia makasi koleka Cindy le cœur. Bande konanga selon ba message o bouti koyoka ndenge na tanga ki yango. Place o bomoni ke non Koffi Olomide bolingo ezalaki eza ya makasi eza na test nini ya Mama Alia to ya Cindy le cœur. Bande konanga to salaka ndenge to salaka na ba commentaire bo salaka na ba commentaire analyse na bino yanga bande konanga nazo salango ka ndenge na salaka nazo loba na système moko ya kitoko. Comme je l'ai toujours dit, chez Étoiline Ines TV nazaka na ba partie prité nalingaka mutu nyonso tout. Donc soki bomoni nga na ekosala émission déjà mutu wana ta soki nanu tokutana na ete déjà nalingaka ye. Nalingaka te batu oyo bayaka pona kosali réputation ya batu te, nalingaka te. Nga nalingaka penza soki mabe eza toloba mabe mais soki ezaki photo pesa conseil. Bon, na makambo o nyonso tout selon ngai nalobaka ngo chaque jour, c'est à l'abondance du cœur que la bouche parle. Ndenge tozalaka, eza na ba jour mosusu olamuka boye humeur na yo eza ya bien. To jour wana olamuki penza ozo sentir bolingo envers partenaire na yo, envers mwasi na yo to mobali na yo. Donc ezala na mwa ba journée ya bongo. Ata ba o bazana ki chéri, bazana ba petite amie na bango, mona ka journée moko ozaka na besoin oloba mwa eloko pona chéri na yo, oloba mwa eloko, donc mwa eloko moko ya bien. Ezala pena ba journée mosusu o sentir que olingi ko sentir mutu na yo te. Olingi ko sentir conjoint na yo te, olingi ko sentir chéri na yo te, olingi ozala mwa donc na kwa na yo, mosusu na vie, c'est tout à fait normal. Babiloko wana ekomelaka biso mingi encore biso mingi makasi. Bon, kolobanaka ya Koffi Olomide na Cindy le cœur, ce qui est vrai, Koffi Olomide alingaki mingi Mama Alia, alingaki ye ti bane nyonso o bavanda na ye, alingaki ye parce que mobali bande konanga soki alingi yo te, peut-être ata 2 mois de mariage ekosimba te, aolakisa yo penza ke na lingaka yo te. Soki peut-être okolinga ko divorcer ye te, mais façon kaka ko traiter yo moko kaka okwambale ba bagage na yo okobima. Mais soki Mama Alia avandaki na ndako ya Koffi des années bazalaki ensemble na Koffi Olomide des années bolingo ezalaki ti baye kokabwa na bongo ba makambo eza ebele kande tolobaka na ba couple ba makambo ezalaka nango kilikili. Mais bino moko soki bomoni ke moya ko gérer ba makambo eza lisusu te, to tozo se comprendre te, to mobala azotiaka mwasi na ye à l'aise te, azo rendre ka mwasi na ye heureuse te,
mwasi pe azo rendre ka mobile na ye hérité bandeko na ngai yango tokomaka omoni bato bakomi na niveau ya kosala nini ya redivorcer. Tokota pe na makambo ya Cindy Lecoeur na Koffi Olomide na kotala bango bongo il y a de l'amour. Bolingo penza ya solo eza mobali soki alingi yo te jamais akoki koya na ba réseaux sociaux affiché yo to akoki jamais koya kobala yo te jamais ba voyage na nyonso oza na ba problème boye mobali aye ko défendre yo wana la kisaka bolingo. Donc en conclusion on a reçu koloba eza que Koffi Olomide alingaki alia et pour le moment besimba ki nango te et yaki ko simba te na suka mais et ko sala que pour le moment Koffi Olomide est amoureux de Cindy Lecoeur. Alingi Cindy Lecoeur. Donc de bolingo na ye penza pour le moment à se sentir que donc nazala na Cindy Lecoeur. Donc eza bongo. Moi je ne vois pas les pourquoi tokoti koya awa sur les réseaux sociaux pour nous sala ba comparaison moko boye ezangi mutu ezangi na makolote. Wana tout nyonso ezaka kotia ba confusion. Kotia surtout ba confusion surtout entre bana. Dei to mona ba Diddy Stone. Eza kotia ba confusion. Alors bandeko nanga totika ba polémique wana bolingo eyaka bolingo esilaka bolingo kendaka pe. Donc c'est la loi de la nature. Moyen to changer yango pe ezate. Bandeko nanga yango ya muke kaka na ningaki na partager na bino lelo na système moko ya tokos makasi. Tokomi na biso na suka ya ma partage na biso bosale la biso ba partage botie la biso ba j'aime ba commentaire na biso na bino plutôt na système moko ya bien mingi makasi tolela ba commentaire tolela ba j'aime tolela pe ba partage na bino na kitoko nyonso. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance tokomi na biso na suka. Bye bye.